Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko yambo. Yango monyango. To sala bozwaga. Boza pena oyo. Ngangilele. Mbote bandeko balandi e yabino émission to timola lelo to kutani namuko ya lelo tozali kosolola makambo etali mboka Congo makambo etali maponomi na mboka ya Congo mobimba lelo to yambi mwana mboka Emile Pechu azali mokambi ya bilenge na parti politique Aiko oyo ezali ya mwana mboka Didas Pembe mwana mboka Emile Boni malamu ebongoyo kini ezali lelo maponomi bilenge ya Aiko bobongisa mi kokende na maponomi to bozo banga nan non tokobanga nini donc biso toza déjà prêt depuis début ya année na échange de vœux na biso ya ebandeli ya année oyo tozalaki galvanisé epai ya mokonzi na biso honorable Didas Pembe tozalaki déjà prêt tozalaki kozela kaka biloko ekokisama loi électorale ebima répartition de sièges et tout tozalaki kozela yango lokola ici ebimi toza prêt toaligné bakandidat na biso na députation provinciale toza kozela to déposer les sources dans la députation nationale donc on est très près et puis on rafler le siège et belé na mobu et na maponami ozoya na maponami ozoya bondimisami bokozwa babibonga mingi mais na terrain bana mboka to bakinois koto babongo vandi na kin bakinois parti na bino Aiko loko les alités bosala activité te bozaka na kata ba bureau bozo vivre kaka na se ba climatiseur eza boni Aiko eza wapi non ezali bongo te tozali ndinga ya baimboka bamona kabiso ndenge tozalaka na bango dernièrement kutu le 30 juin tozalaki na conférence moko ya monene sur transfèrement des eaux au yala kubangi tosalaki yango elekaki na baetando ike et puis sur le terrain tozalaka wana ko sensibiliser ba jeunes parce que vision na biso ba écologiste eza que Congo tozala na Congo vert que lobby tozala na ba difficulté oyo tozala na ngote pour na ba salité oyo zo nzinga na biso pour na bangungi toza parti oyo to litera contre abattre ko kata banzete makaka boye tozo protéger climat ezala favorable pour na biso nyonso parce que réchauffement climatique toza ko combattre en gros depuis le début il y a parti na biso depuis 2009 toza la ba colloque ba réunion et puis ba conférence pour faire comprendre na ba imboka importance ya banzete importance ya mai importance ya soin pene na biso pour bangungi et kochuba biso photo batela mupepe na biso ba gaz à effet de serre eza na ba conséquences ebele surtout na basi bazali causer la bana moi na kokobota manda ba malformation mususu to yebaka te utaka wapi et utaka na ba mupepe za pollué donc yango tozo bunda pote na maponami oyo ba imboka bapona ba membre ya parti na biso Aiko oyo bakozala ba candidat pote tozala na Congo vert to bunda po eloko wana et ezala ba gouvernant o bakoya oyo bakoya après maponami bako komisa eloko wana réel ya protection de la nature et de l'environnement pour na bamboka mususu d'être na États-Unis
na France d'ici 2020 ba voiture il y a gasoil et kotambola les sous-souté parce que milinga we bimakawana et baby saka mpepe et à la longue et puis ça kaba maladie belé ce qui peut mboka na biso tozui ba mikano ya bongo tout en passant par kobongisa certains secteurs pour na cause décision malama ko boité et rozala malamu na yango soki ba pesi biso chance surtout na ba kinois et puis na étendu nyonso ya mboka ba pesi chance na ba candidat au baza aligné pour na côté à Eco. En tout cas mbongwana ekozala mingi epai wana mbongwana ekozala mingi na mboka to na Congo mobimba lelo tozokendeka na makambo etali maponomi mwana mboka Emile bozali na kati ya majorité présidentielle oyo lelo boza na plateforme ya monene FCC na kati ya FCC oyo lelo timo ya lelo oyebika candidat na bino te nini ezobangisa bino mingi na FCC na bino na côté na bino ya Eko biso tozali na bobangi ata soko mokete pona nini bato baza pressé nanu BRTC pona baponami ya président de la République na ya député nanu kangami te pona nini kaka lelo boza na posa que beaucoup bango kala minute biso toza prêt et puis toza très sûr que tu peux gagner l'élection na ba niveau nyonso parce que tout ça na bilan il y a ko défendre de la population mokonzi mboka mukolo ya adresse naie à la nation a timolaki penza mambo oya sali durant mandat naie depuis a commission mboka au démocratie vandi donc tout ça na bilan tout ça banga taso ko mokote ba nzele salamaki lelo nyonso baby na Kinshasa et loko so sa maté ba foule na bisika nyonso non ezabongo bondimi ba kino ba kondima candidat ya FCC mbala moko to bako tia libanda to bako tia mupanzi te bakondima ye po na Kinshasa ezana ba oyo bazomona makamozo salema eza un peu ba oyo bazomona mais bazoboya kondima mais je pense que campagne électorale est seulement pour na likambo wana tango tokoma na campagne bakomona et puis bakondima tango tokoya toko expliquer bango tala boye oyo toko sala te po na boye to la kaki yango mais toko ko sala te po tala ba contrainte o ezalaki boye yango toko kite oyo toko ko sala yango bon vous pouvez savoir sous chance pour te na vision na biso d'ici 2022 2030 il faut qu'on va payer émergent il faut tout ça la boye toko le boye tokozongisa pouvoir na peuple nde mutu aza mokonzi ye nde mutu akojuge toza awa te po tokanisa ke oyo nde bakolonga donc biso toyebi ke tokolonga et puis toza très sûr na biso tose préparer malamu bokolonga boa très sûr na bino est-ce que ezali te mpo na oyo balobi machine à tricher yango FCC bozobanga te Eko bozobanga te mpo boyebi ke machine à tricher ezali to lelo nakomba na motuna na ngai koya ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo bato ebele bakanisaki te azozonga le premier août azozala na Kinshasa awa bino na kati ya FCC bozwi zunguluke bokomi koluka ndenge nini ya kosala ndenge nini ya kobongisa makambo mosusu ya mike mpo bobanga ndenge mwana mboka Jean-Pierre Bemba azozonga bon nakobana nanu na question ya liboso lobby machine à voter bon yo bengi yango a tricher bon ngala bengi yango te ezali ndenge na politique voilà bazobenga yango bon et il y a adage moko na français lobaka donne-moi le fait je te donnerai le droit ça engi olakisa nini pesanga makambo oyo ozoko soutenir accusation na yo ngana pesa yo mobeko na ngoloba nini pa wana eza mutu azofunda nde il faut ya na ba preuve que eloko yoza a tricher ou a voter ne va kubenga qui
soki bamemi preuve que tricherie ekosalema ekobanda wapi nde biso tondimi ke tricherie ezali. Comment bokobenga eloko ezali tricherie alors que nano bosaleli yango te, nano bomeki te, bozapela bapreuve te. Lelo na mettre tout le monde à défi oyo bazoko koloba que eza machine à voler bana que ça biso preuve que eza à voler. Bokondi Aseni a expliqué à Mbala Mbala a bengisi même bayi opposition bayi majorité bayi société civile baya komeka eloko yango ndenge ezali mais pour la nini tozo kokanga makaka na débat wana ça montre que opposition azana est prêt pour la élection te baza prêté baza candidat na bango atezali na ndenge ya bopanzani mais bazotanga bakombo oya kozala candidat oya kozala mais côté na bino FCC ata moto. Mais ça, nous la stratégie, la stratégie, donc, là, le 23 décembre, beaucoup pour les candidats, Oyo. C'est là le 8 ans, le souka. Voilà, candidat. Vous avez la calme. Vous avez invité à signer charte pour FCC, la tendance politique, ils ont opposition, majorité, ils ont besoin se pour le Congo. Donc invité à signer pour la candidature. Bon, moi je pense que Moutou Aza la liberté provisoire à la candidature. Je crois que ce cas déposé candidature naïe, cour des tribunaux ezali, cour suprême ezali, donc nani cour constitutionnelle ezali, excusez-moi, bangonde bakoye baseni ako exposer bango problème et puis bango mo bakoye pour bango baleki biso na mayele bayebi mobeko malamu ko le kanga na yo bangonde bakoye eloko bakosa pona mais tout ça eza esengo que moi na mboka oyo akangamaki uto bamboule belé na lae azongi vibrante félicitations naye na kolonga kozwa acquittement wana bien que aza sous saisi na deuxième affaire tant que nanu affaire wana juge banzuzi siéger te po acquitter to sanctionner na likambo wana akokiko kozala candidat na échéance mon côté il y a élection na loi électorale est-ce que mwana mboka Jean-Pierre Bemba azali na bakokoso to na mbeba na kati ya mboka to na libanda ya mboka na kati ya mboka azali na kokoso te aza na kokoso to na instance judiciaire moko ya libanda ya mboka oyo biso pe tozali membre na kati ya loi électorale elobi yango bongo ouais elobi bongo l'article na tamboyi nango te mais na kotangisa yango nanga natangisa yango mutu nyonso oyo aza congolais te pour d'abord pour na koposila pour être congolais il faut kozala na plénitude ya badroit civil et politique na yo kozala déjà pour na bango candidat président de la République il faut kokitisa casier judiciaire donc déjà na casier judiciaire est-ce que ça peto bien que eza kopeto mana acquittement azwaki mais na lokola nanu rendre verdict na affaire oyo azanango azananu blanchi totalement te bon yango wana eza kopekisa ye jusqu'à preuve du contraire que azala candidat yango wana mais soki lelo to lobby bavandi kuna blanchirie to ni nebimi akoya tie candidature na ye et puis biso to ko banga te déjà na 2006 to longa ki e bongo na ano to banga ni poto longa ye donc tout est très sûr tout ça eza makanisi ya FCCT kotika mwana mboka Joseph Kabila atikala libela na bokonzi to atika na kiti wana na lolenge oyo bandeko ya opposition mikolo elekaki basalaki déclaration na bango elongo balobi passion ya mokonzi mboka ezali passion criminelle ezali ya luka kotikala na bokonzi pe ko bomaka ba congolais ba bomanaka ba guerre ezala partout et tout
est-ce que FCC makanisi nini bwana ngona sima? Non, makanisi eza mon côté na sima biso toza ko sangana candidat otokopona yende tokobimisa donc toza na makanisi mon côté donc bazo kanisa eza bakanisa kanisa biso tozo sangana tokobimisa ya bino candidat vous allez tranquille vous allez poser bino bango ba opposition baza ebele baza na kotanga ba kombote awa baza ebele basangana babimisa candidat biso peto bimisa ya biso pour total biso ezala Joseph Kabila candidat ezala Joseph Kabila te biso tolobaki que bon ezala Joseph Kabila candidat Joseph Kabila déjà mandat na esili ya kozala sous candidat te bon non président de la République alobaki a pour respecter constitution bon, donc Torozela Souka, il y a dépôt de candidature d'être réellement c'est que c'est pas respecté constitution oyo batuba ko betela tolo wana nani aza moboti nango nani atambolaka bisika nyonso pote constitution na endi mama wana lengolo bako ikosakana nango pendenga ya ko sakana nango te boma yango wana to boma yango na lingana la linga po abinga ngubu likonzi ah voilà mais siko na constitution wana batu batanga la constitution mais bayebaka moboko na yango te batu bayebi moboko ya constitution ezali ba auto bengi ba juge constitutionnel bango nde bayebi moboko na yango président de la République alobi a ko respecter constitution tokozela respect à constitution ya mukonzi ya mboka pour aza garant de ya ba bonne institution ya bonne gouvernance ya ba institution ya mboka pe ya constitution tokotala comment a ko réagir par rapport à ça et ça peuple congolais mutu ako aza mokonzi ya topé sa force na front commun pour le Congo to sangana ba oyo nanu ba signer yango te ba yambangu ko signer pote to elongo to misa candidat moko pote Congo ekoma émergent bison son asima tata mukundi na vision na ye ya pacification ya mboka to continuer yango bozongi ya mona mboka Moïse Katumbi alobi ye pe azozonga pona ko pesa candidature na ye to kozala longo na ba congolais pona nini na ngambo ya majorité na ngambo ya FCC na ngambo ya bandeko bazali bino oyo bozali kokamba na bozali na ngambo ya pouvoir bolingite mwana mboka Moïse Katumbi azonga na mboka parce que akendaki maladi ya biazo bolingite prétexte azana passeport te aza italien aza nini makambo kili na sima ya kombo na ye mais alobi azoya yo moni nini azongi awa bakangi to boni. Je pense que pour un sujet wana ministre ya justice son excellence Tambo Mwamba alobaki yango epa bino bapandisa yango que aza libre ya kozonga na Congo mais ayebi oyo ezozela ye aza na ba dossier oyo atikaki awa il faut ya kosilisa yango eza un problème te bapekisi te kazonga donc aza congolais balobi aza italien aza moto aza porteur à double nationalité pour azala candidat il faut renoncer d'abord la nationalité na ye wana ya italien pour azala candidat donc eza nango problème te azonga akendaki comment est-ce que ya alongwaki na mboka alongwaki na mboka oyo ndenge nini comment il a quitté ce pays donc tant akozonga akoya kosilisa oyo ya atikaki ezelaka ye kuna esika ya atikaki yango ntango okokoma akosilisa yango et puis après soki aza innocenté akosala akovake na baoccupation na ye comme azali kosala ntango azalaki awa eza likambo te eza fin du monde te soki alobi aya na ngambo ya FCC natuna motuna oyo parce que etunami mpe mingi na ngambo ya FCC ntango bokei kotya mokolo to boyebi makambo nini buku wana to charte na bino elobi to bosigné eloko boyebi motuna makolo te yebisa biso na bana ya Congo bazolanda bayeba charte bosigné ya FCC ezali pona nini
charte ya FCC oyo to signé eza bisonyo soto sangana na sima ya vision ya mokonzi ya mboka ya passion na ye pour le Congo na amour na ye na pour continuer projet oyo yaza nango ensemble toko sangana na sima ya mutu oyo ye autorité morale ya FCC akopona poto tokene na mapona mikoloba que to yebite oyo eza ya kokoma na kati avant ya kosigner loko baso ele ya biloko oyo eza na kati ya charte bongo signé. Je pense que avant Mokonzi Nabiso honorable Didas Pembe a signé charte wana azo ki précaution ya kotanga nyonso o ezalaki wana tanga moni et convenir na ye yango a signé ki yango na biso ba otoza ba poulain na ye toza sima ya na ye na sima ya Mokonzi ya mboka pote to pona président oyo akobima na FCC pour biso surtout soutenir lelo parti aeko ezali parti oyo eza mingi to bana ya Congo balobi ezali kotala kaka bo ezali parti eza kaka na Kisasa na mai ndombe mwa ndambo pona nini aeko ezali na Congo mobimba si et en Congo mobimba peut-être en termes de représentativité, hein, dans siège, tout ça. Bon, ils ont parti mon jeune, tous ont parti au qui font livre porte Nabiso depuis 2009. Je pense qu'aujourd'hui, tous a déjà 8 ans, ils ont ébélé, mais na oyo déjà il y a autres ça là, ils ont déjà malamu mingi pour Toza na Kinshasa, Toza présent, na Maïndombe dans son entièreté, Toza présent, et puis Nandambo ya parti Mouké ya Congo central, Tozali, et maintenant le col a tout aligné ba candidat un peu partout na étendue union sur la République. Tokobunda na pote tokoka kotia ba siège bisika nyonso na ba chef lieu ya ba province nyonso oyo komi lelo 26 tokoyeba nako s'occuper na question na même na ba élection oyo tozokende oyo toza focaliser na trois provinces tabiso ngwa Mokonzi Kinshasa toza na Maïndombe et puis toza na Congo central. Bon wana eza spécifique oyo totie ba candidat na biso penza ya makasi oyo toko rafler ba siège mais na bisika belende tina Kasai toza na candidat na côté ya Kindu kuna toza na candidat donc yango wana donc nakanisi que na mikolo za koya toko fungola ba siège na biso bipai biso moi liloba ya suka na tokomi na suka émission na baimboka bakolanda yo bandeko nyonso tu bilenge nyonso balandi bayebi oza bamoni ozali mokambi ya bilenge ya eko bilenge message ni na bilenge eloko nyoko koyebisa bandeko message kolinga to kolanda parti na message na kopesa na bilenge eza que maponami ezoya to kende biso nyonso na maponami babosana te toujours eloko na senga na ba jeune que jeune azala auto-entrepreneur jeune azala motute oya kozela kaka que baya kopesa ye biso bipai nyonso tozali to créer ba initiative to créer ba richesse comme ça to kotombola mboka elongo donc pona ko silisa ba élection zoya to voter utile na kosenga bana bato ba voter ba toza na moment ya campagne te mais ba voter bato oyo baza bayebi que bato oyo bako baza malamu batanga baza bato mo baza na souci ya mboka pote mboka et se développer. Totondi obotondi mwana mboka Emile Mpechi na ndengo yaki tosololi masolo etali mboka Congo bandeko balandi tokutani na mikolo ezali koya mpona kosolola makambo etali Congo na monene nango nyonso na makambo etali politique ya mboka Congo mobimba na ndimisami tokosolola lisusu na mikolo ezali koya totondi bino botondi. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya